débat à London TV. Parce que ndenge bango baza boy na bato balobaka vrai pour na aigle bango wana nde ba vrai banoko poko loba vérité ya mutu o azosala makambo azosala ozande noko ozande noko ya solo. Alors boza artiste ebele ebele mais comment botala ka fallait kendara bino botala ka nga eloko na vanda na loba il faut na banda ko reconnaître valeur ya venanga po na kokite makambo azosala wana omoni azoyemba neti oyembaka totala naka ezana ba leader oyo bayaki kokuta ve na biso aigle asala da succès yepa yena musique na ye abandi ko sa succès asili ve na biso asaka succès asili baza aussi là eza bato misusu aye pena premier album aye deuxième album et puis na lande interview avec abi eza ba petit misusu moi succès à 2 ans ezo pétissé bango mitu mais ba ko comprendre lelo pe bazo comprendre aye kokuta ve ana succès siko eloko ekopeso kanda ozotala agino peut-être eza na se par rapport ya vie na biso aigle oyaki okuta déjà mukolo moko boya bandaki liboso no na succès asaka succès ko yo jeune obandi succès yo ndefo olekaye soki na bino mbale muto osila il faut za aigle ndefo sila po banda succès kala po ya mukolo sko tangu yo sili omoni teke ole o comprendre que osili o banda kotala mutu wana ponga na ba leader wana baza ba vrai fan na aigle na mais est-ce que so tali ko sila ngope ya mbang par rapport à quoi parce que vous ezali d'inspiration pesali. Eza manque ya détermination et puis kozala mutu neti aigle ozalaka bongo ba discipline o yazaka nango ebela ba artiste bazala nango te. Genre nini? Aigle eza pas obima na ville soki na boîte ya liboso to ya mibale ya misatu oyebi ke ozwa ekuna na point soki o monete. Ah, mais tout ça, la permission, mon papa chéri, j'ai bien pu en appeler, c'est bon, te belé, vieux nanga. Alors, que artiste, faut un carnet d'adresse. Carnet d'adresse, car on vend dans la palette, il faut bimarape. Aux autres qui ne pas ville ou ana. Babé d'achoua, mais on a cité tout. Carnet d'adresse. Et ça, ma aigle, ça, carnet d'adresse. Choisis ma tata. Soyez pas dans la bodouga, dans le catalogue plus. Assou qui ou ana, l'enseignement. Oui, so, courage. Choisis ma tata. Oui, so, courage. Il y a autant d'exploits. Il y a artiste, Moussouba Sali, ou il y a jeune. Okotanga pe osilisi mais so lobe bando otanga ya fali okotanga pe okati po ba devant miso apesi na bat basalite mazo bax est-ce que vous en a courage ya kotanga na o apesa kibino bo salite pona o azobakisa donc otangi na no silicite momoni abaxi mususu mais so botala ga yedo c'est que bando zaka freiner bando za limité c'est ça limité te biso mutu nyonso taya na mokili po koma lo wa mutu okosa succès na yo pembeni ya mutu oya saka pe succès koleka bino eza normal biso nyonso ba jeune to ya to sa ba succès mais soko vandi bozomona ka succès aigle ezoleka mais est-ce que ça ponani ka détermination yo ko za na détermination mote oye pour l'équipe eza bongo nzamba sala ye et quand tu son nzamba zuna kati nzamba sala ye eza bongo donc yo ko forcer nzoto ye moka lobaka ozo forcer batemboko ya okufa pamba. Donc, il faut que c'était yo sala succès na coin na yo, lia pe soso na coin na yo. Mais ce que luka koko maye, faut tambola pe na bandoté. Posa leader netier, on appelle na bandoté la ko, mais ba hôtel la président na biso, a ken na plateau, fali kenda kezonga ki fali. Et ça parmi biloko ngana à part ko respecter na banga kayepe nanu. Omoni so komi ko respecter mutu et eza biloko o esa kanga na banga e omoni ana na soto bimisi ba album tala ba leader presque soto bimisi ba album to ça ba défiler na ba plateau to lekina ba musicien oye ko décortiquer ba nzembo o bimisi album na marketing banda bete voilà siko vena ngape aigle akosa marketing wana pourquoi ça li ngote aleka na ba musicien na plateau te o aye penda ba mise ba vandi na sima formule 7 abandi toke betanze mwana ana tawana te non tout le monde a les na ba musicien mais d'autant plus ça comment solliciter à comment trop d'avance s'il te plaît trop d'avance comme na ebele ya rosala
allez a komi kabwana pe bazozele kuna mais ezate que soka zoya na ba plateau te ko ça marketing te ne belé ya kosala te za niveau même si azana makambo belé ya kosala misenya so abimisi album ezana biloko mususu oyo ataka ngo mupandi te lokola kolandela album nezate même si azana ba contrat mo ko changer ba date pour na landela disque na ye eza niveau mususu o Aigle komeli wana ana tanta le kana ba mission pour a décortiquer banzembo asali eza niveau akobimisa kaka tikeli bino nde bafani il faut beau décortiquer ngo ba challenge baninde to mona na TikTok na banini voilà yekutu paza na tina te kutu yako po ba leader ebe basengaka ye mo azunzembo famille na ye to ba master na ye ka basala ye bat basala ke ba challenge wana ayebi ne bango te na ba mindele ye kuna o nane po tozana miso ko ba leader mso sengaka yo moko ovai na TV na biro na yo yepe na TV ozolo ba album ezobeta me mokile ebe ezobeta te mais ce que ton yo mo ozolo ba kezobeta yo mo oza conscient kezobeta te na conscience na yo conscience yana tozala batuko nga formule 7 na tikala ko télécharger ngo te tango bima mais na bande ko yo kango kana nzela ebimi nazo kende nazo kango na bino non na télécharger na nzembo yo donc na télécharger po nazo yo kango na banzela standard la vérité les obo manga pe moidi pourquoi na baba bazo beta babeti nzembo nini oh c'est l'amour na ke télécharger ngo na elengi nini eza kuna yango bato bazo beta ngo na titre yo yebi nazo kende nazo yo kango ozo yiba pe ba mayele msusu to ba ndenge wana tongo zo yo kango nazwaka ve azana eloko babengaka nyama balida ko batanga bayebi nyama eza nini biso beto ebite to eba eza parmi balida ebe batinda ba mission na bango ozoyemba no eloko ngo mezana nyama te ve soko talie so avai na kiti so ayembi mois bouja maboko ne abina sentir ngo te yemo zo luka koma na place mo akoma so akomi siko place wana yango moni place a gagner la rabatu asimbaka ayebaka nzembo nde na oyemba boye so femme ayoki yango basi bayoki yango bafemme résultat na bango eza boye en tout cas so bajo bayoki yango moto avandaka avandi jour nayoka ye ainterprete nzembo ave na biso mabele lisi na bijo oyo ayebi komona nzembo na niveau moko ya kosakana te na titre eloko na mise ebele bavandi tala eloko akekundola akundoli et puis naza so nazoka banzembo akala elobi la splendeur de sexanga so nazoka banzembo akala misu nange kendaka na Mario na vanda boy formule 7 lelo ekomi journaliste so alobi vrai pour na Aigle warrior musique ekomi obeba mais biso na part na biso neti moi personnellement to saka musala vérité to koyo ko saka batute tango artiste ozo voilà de platine to koyo ko sa batute poto sepelisa batu moko o pe ba na bango ya media ba yebi ke eza vérité mais tant mususu ko rapport to diembela monoko moko boy to mona Paris to diembela moko boy to mona États-Unis to zo mo ba mbonga ba loyer bazo ya ko sa batu a media lelo zo kota na ba mbui pona ba intérêt ba poche banzala pona nga lelo ya nana loko ave nanga Aigle ala musicien yango batu nyonso balukaka ba comparer na place à comparer za te po aza musicien mais na sens ya ko comparer aya su mutu ba ko comparer penda te po nini yaso sa batu basali te omoni bakabiso nyonso ba leader otozaza na ba o ba bimi lelo so to bito banda ko tailler y a pas match omona pena leader avandi pena na plateau tout n'est bon yo oyebisaka batu ke leki Aigle oh oui nga leki Aigle na sali makambo ebele bon ça va na carrière na yo na ba succès oyo sali tangaka komba salle mythique moko oyo beta na vie na yo avant de lo na plateau abimiselo ta mususu showbiz eza salle mythique te c'est sa différence il y a salle mythique pour ebele ba ebite ebele otanga showbiz oui otanga showbiz so asilisi oketanga kombo ya salle de fête mota musu na Paris abetaki wana eza salle mythique te ba salle de fête wa ke beta ba salle de fête moko eza salle mythique te mais ce que soki obandi kozongisa ye otuni ebi ke Aigle beta deux fois Zénith yo na beta te oui ou non oui obandi ozongisa malembe ebi ke Aigle abeta Olympia ba salle mythique yango wana yo déjà beta ona te oyebi ke Aigle abeta salle de France na ba papa na biso Weranson yo yebite on a yebi bon oyebi ke Aigle ava beta martyr pour ça la plein a beta ba stade ya libanda
avant beta na mboka na ye oui ou non. Est-ce que yo ata stade moko ya mukia kaka ata nde ezalaka lina foot elinge banda ba obetata obetata ouverture ya lina foot déjà obetata na stade mo ya mukia ote sko tant aigle biso nyonso to vandaka to yebi ke match elinge banda mutu moko azo prester yo na biso to talaka te o to talaka to ke malembe na yo na ye na za ba nombre album ebele. Donc c'est pour dire dans mon coup c'est que il y a une divagation, collègue parce que on a solo besoin de domaine na yo. Voilà. Bazobo ya na bango kaka tika baboya ya na biso tout vendre na parler to le bagajo aleri bato. Azo troubler bino. Mais oui. Ngana fana na leader na fana leader moko o lelo akoma pe ke akoma vandi pe boazo linga défendre batam so mission libanda potali sakende makambu vena biso avava beta martyr tozana ya lobi bino bo sakana aigle wana atondi sa martyr wana boye hors caméra atondi sa martyr wana za defate alamuka kana tongo babetela ke orgazi pour panza corde vocale na ye oh mazape na ba tube na ye azape na ba chant na ye tube na ye venanga abimisi nzembo ya nzembo okobomanga pamba Jenny leader wana tininga bito plagier nzembo yo to plagier sala nzembo to plagier awa soko yoki soko yebno makamando lete okasango monotonie wana caché monotonie eza soki nzembo esili ebe babetaki yango même note nzembo mususu ekoti même note wana monotonie. OK siko ve azana ba différence ba note et puis différence ya ba corps différence ya ba technique. Donc monotonie ba monotonie na musique nzo ezaka caché ya mutu caché mutu caché des raisons de moi bandit to bike oh vieux rambo latino soki loko bandit oh est grave posé quoi c'est caché soki to bito bandoke na monotonie c'est que okozwa ba grand prêtre quadra obenga bango pe baza bata monotonie po nzembo nyonso ayembaka ayo suka na kumbe pela chacho faut avant de sika bato bayebeli identité na identité siko olobani wa eza monotonie siko yo drummer no betarani ye kuna cheval yo siko ezandeni nga siko nazwaka na yebise zwa penda cheval ave na biso aigle wana vandi sango yo moni mo plage ngo tilelo zwa caché ya ave na biso ya brasa kuna sangi sango pesa ngo pesa longi moko boy donc zo promettre biso ki yo moko pe robima voilà l'album no yana na mutu moko ta koloba nga naza kinga moko mutu nyonso ayembaka eza ensemble ya bato eza ba nias oto sala kozo kaseze ya sika ya yo oyoka ngo da kala mais osali yango donc c'est que na fali opozo lobela ya kibatu peza na kati na ye voilà avoko ma yo il faut yo kaba nga so na yo ka vena nga aigle na yo ka madilu abima na kati papa na biso madilu abima na kati yango so talie a touchaka pe biloko ave na biso madilu et puis pour mona da chanteur azomona madilu c'est ka da chanteur. Alors logo là il y a ça de quoi école na yo modèle na yo c'est vrai que modèle ya ba artiste belé to yambara awa c'est vraiment une école et tout kolanda Dadjo bato ba pesa ramingi ba valeur s'il te plaît tu vas reprendre ta parole bato ba pesa ramingi Dadjo bato ba pesa ramingi estime na valeur mais fallait tant aussi trophée lobi phrase moko trophée oyo et ça beaucoup plus pour encourager surtout bato ba banda musique na Kinshasa na mboka oui et Dadjo lobby na landa pe maloba na et Dadjo lobby il fallait genre l'infatigable quoi. Voilà. Donc qui travaille beaucoup. Voilà. Mais quelque part ma BPT a une carrière moulaï azana na âge mais le loko luka kopesa net nyonso ya ye en tant qu'artiste et Dadjo yebicha ye aya kutada aigle zalaka banazar pe to monaka bango awa to bomba ka vérité te niveau banazar ba yaki nango na minicho bazape mwa boye mais au mona ve na biso zo saka boye yesoka lobi bongo atali yana na musique oyo soki joueur azobeta na vita eza première division mais joueur azobeta na Allemagne na 3e division yende professionnel tala siko au niveau kozwa musique oyo eza awa omemi yango vena bisa bando sa rumba asali rumba alobi na longwa na rumba na kena urbaine aye na musique ya urbaine
azolango disque d'or certifié. Azam to félicité. Et puis wap na France. Donc à s'adapter na musique wana azolango disque d'or. Azam mutu ya changa te. Et le lot de platine. Azolango platine. Azam ta changa te. So qui pose par exemple ba Dadju wana ozupe ba Maître Gims, wesi bango bon. Le quoi bino pe bosala ba urbain wana. Kita Congo sala rumba. Et bien, tapé na baba fleur, place à mon angos comme ingaï. Différence, c'est quoi ça là que open da aigle. Vraiment na souka. Alors, faire rigoler à Zobeta. Prince Galema, c'est l'homme parmi les hommes Yananga. Le 24 juin, oyo. Okolo bani. Oui, Aza artiste mnen na mboka na biso. Déjà, le quoi artiste Stade des Martyrs. On a groupé sa réponse te le roi jour na yena ne comité. Donc, Mukolo. Le 24 kokoma nde place mutamona kake libaya na chaki esimbi to ba olambela ngo to esimbi te voilà pour déjà so mutakoti wana makanisine zonga kana o déjà salaki yango liboso donc tango akota azomona soki na atondi sango azomona mama o abetaki liboso pasaki boy soki kokite yemoko déjà ekomi ko beta démoralisé voilà ekomi ko beta eka wana donc batu misusu ebele déjà bazwa sort na bango na stade wana pona makamba martyr bazwa sort na bango donc yango eza soki oli otondi te koya te et puis kuna tosalaka yango te ke lokola ezalaka mpona kobeta kaka musique te soki ozobeta musique tobetaka mpona bato mpona plein pour na plein. Ce que Félix Wazé quoi. Abi ya ta plein terre betane. TV na biso azolo ba bongo azam tamayele. Alo bana sens nini ke bato bazo douter ya ko sa plein. Bango mo basanga na ba ke komisa plein. Tant boyo tala wana boyo kekela. Ko beta sko Martin na potondi sango bongo il faut ça na banzembo. Lelo mokile koma koloba ba koma ko bosana. Oh biso to sala ka banzembo moko boye o etika la ka ba chaîne d'œuvre to ba ga chanter. Nzembo so sali succès te ko tika la ndeni. En tout cas, splendeur. Alors, il faut ça, c'est petit cas là. Faut batailler bango petit cas là. To komina souka, to retenir nini de ta part, to komina souka, batali biso belé, Prince Galema c'est l'homme parmi les hommes. Ya nanga Didi Kelekelo Kek, mon directeur, ya Jean-Marie Lukula, c'est excellence. To retenir nini. Oui, to retenir volume 1 bientôt là bazo on a déjà affiche. Ouais. Nazo pesa bango déjà date officielle. Il y a sorti album. Des bands à London TV.